Oye mikuwa yo moko. 3 fois yo moko. 2 fois yo moko. Yo moko. Bato belé bazobo matete, ce sont les Rwandaises. Na olo baka bato babundaki na États-Unis. Parce que guerre en États-Unis. Babi balanda itina balabala. Nazo yoka. Na ndo tala bango, ta na tali bango isili, fi matanga isina bi na kende na Egypte. Na tala pe na koma kuna boye na comprendre ba sala le roni. Sans ilo ibana. Na ba idée na bango te na zappé. Oui. Tangu mutu moko afutela kayo ndaku abalisaka bino pa bombaka bino mabala ana koyoka makambo sepela te okamwe akoyoka mwana wana ya mosa yaki na posa bende jipon Bakindumbo bozo salela biso lelo toyebake ko suka boyi. Okomona mama moko ya munene metali loko moko ozwai. Ta mutu moko keno na bakwela. Ta mutu moko kicho na piscine. Ta mutu moko kata yo soutien. Oza pas l'aise mais l'homme na tongo bati bongo banani. Bolokoko officiel, merci beaucoup Naba. Bonne nabiso au bazako s'abonner du jour au jour, bozako partager, bozako liker. En tout cas, merci beaucoup infiniment parce que bozana pas consommer biso toza vraiment reconnaissant makasi pour nabino. Merci beaucoup à maman Zozona Inde, maman Nyota Chouchou dans Londres, il passe à Batuya Sila Bissalou, Balobi Michou Bissalou, Niki Bissalou, la cadette Laure Bissalou, Marie-France Bissalou, en tout cas Mbote Bé, la famille Bissalou Mobimba. Gros bisous à vous, Zambaza Nabino, Zamba continue à combattre la bino parce que besoin terre battre la paix pour protéger star na biso qui est même si la bisalu produit na biso toujours ko teka parce qu'il y a teka maka musala zo sala ça que tout le monde va d'accord nango même les familles bote babi que non si là aza vraiment bekam plomba yasen babi mama dambote respect Chikamo maman, merci beaucoup à mon vieux depuis Paris. Mbatunyo so bakomelanga babenganga Nzambe azana bino na ye moko babi et amikolo makamba ba DG. La DG d'Orcas Gauloise Abakuka vie, bambote bele place oza depuis quelque part. Na pesi mbote na batunyo so basoutenir mam si la bisalo en tout cas Nzambe azana bino. Merci beaucoup à Jérémy Chabani parce que ça ko penser na biso na monaki tonto Zuma zo jouer kuna mu soumis lolope azakoti à masolo en tout cas que Dieu te bénisse Jérémy Chabani yo kaka conseil maman et aussi la pesio salé la on peut continuer yo peut ko sala au même mam satikala ko sala ngote parce que bon makambo ya kitoko ezako ya liboso émission na biso eza mystère caché to travailler on nani peut to sala on nani to tourner on nani to lobela on nani na mbeli bino moko na biso ba combattre alobara bien Asa msane kitoko na biki aza bonbon des abakou qui balingara ya trop surtout ensemble na cameraman na biso fond la champ to yamba Bishop bonjour. Oui, bonjour MC, bonjour na la DG Bolokoko, la patronne et bonjour na babakou tout au balingaranga ba se plananga. Merci beaucoup na yasi la bisal les celles qui restent maman aussi atinda ki bat basenga ba pardon. Vraiment ça yasi la épouser ba te belé ba se repentir. Et voilà donc yasi la yango tondo ba makambo eza makambo si bat ba osala te. Molimo osato épouser ba on ba sala. Comme ozonga siko na raison hein. Oui, nga na sala ba émission ebele ya ko faire comprendre batu que non obo sala boyebité bo comprendre après les lo batu belé ba comprendre que auto ça que za ki berrer surtout ça ndesiko makamba bien. Merci beaucoup na mama la patron na mama ya fina beto mama social mama kula ba mama merci beaucoup na mama Zozo de moi-même ya Zozo merci beaucoup na yo merci na président Yoshua merci beaucoup na ye moko batatu nzambelanga nana ser moko azab batatu te demana ba place aza ezate aibika camarade batu ya minata
Ah, ok. Cela bien. Ya batana. Ya Alice Batatu. Ya Alice Batatu. Ya Alice Batatu. Abakou kwa vie. Ya Alice Batatu. Abakou kwa vie. Ok. Abakou kwa vie. Balinganga bazaka vie. Donc bango wana toujours bazala pour na kosa que non. Ya bishop ya kene liboso. Donc na kosa une mission oyo. Na makambo na kolobawa. Na ngaba ba voisin ba misuba perfuser bango. Ya solo wana. Mikolo tout à ma kasi bishop. Kasi moni ko tout et pour ça ba bongo na mitema. Évangile tango yaka. Et choqué. OK. Et soigné et béni pe laquelle. Ah. Oui, toi la 4 sortes d'évangile. OK. La bénédiction c'est l'évangile aussi. Très bien, oui. Qu'on se repentir c'est l'évangile. OK. La délivrance aussi c'est l'évangile. Tu vois. Donc tout wana soto sangisi et pousser batu lelo ba se repentir sur l'évangile. Boza d'accord na repentance ande kona biso Bijou la reine, maman prophétesse. Oui, pourquoi pas. Oui, pour moi, je suis d'accord. Ya ndeko na biso ndenga ye kolobake bolimbisanga na makambo na sala ki babande kotinda nga kotinda. Ayeba kite bande kotinda ye. Bo mukolo ko batinda ye. Batinda ko bango epa ya bakomaka bana mike nazakele bien makasi siko bishop ebele na otala d'abord age ya Bijou la reine na makambo ya scène na théâtre na ba année wa scène na carrière na ye Belleville ayi na sima parce que bito to tanga ba komona bango parce que bango ba otanga ba komona biso Belleville ayi na sima siko tio mo ba koma ko tinda ka Bijou la reine bishop taki mosala nzambe bishop eza envoûtement to eza sentiment. Le monde est créé par la parole. Très bien. Tout est créé par la parole. Maloba ezakananguya moko ordinaire. Maloba ezana efficace. Je comprends. Babi que la mukile salama mukile salami. Yo ça osa créé par la parole. Mais osa image ya Dieu. Tout sur la pembele on expliquer ba tu va comprendre pepele. Osa créé par la parole. Bible dit tout est créé par la parole de Dieu. Lelo mukile yo tambola malo na maloba. Mama na yo ana pouvoir ya kotia maloba moko likolo na yo omona malédiction pour mona bénédiction. Na kozano pembe malembe tina aussi émission. Très bien. Na otanga koma bateme na tout à cela ba kombo ya batu. Bana mbwa. Évangile ngebe ba pamba banga be évangile à Samson yo. Évangile à Samson ya na biso to un évangile à apôtre. Très bien. Toi ba évangile à apôtre. Voilà. Moni apôtre, un apôtre tant azo prêcher parole de Dieu, oyo kita jipe mbata. Oui, c'est l'évangile. Azongiso na maloba. Parce que babi fimbo ebongi na mukongo ya zoba za na droit ko mériter fimbo. Tu comprends? Bato tout baye basengi pardon to limbisi ndetinga aza mutu a comprendre ndengo uti koloba amukolo okoyeba ko tinde oui baza na droit ya kotinda esoka moni ke lo meilleur ezobima kuna. Eza ba bolingo pareil. Oui. Tangu mutu moko afutela kayo ndaku abalisaka bino pa bombaka bino mabala ana koyoka makambo sepela te okamwe akoyoka. Très cher abonné de Boloro Télévision, en tout cas c'est l'ambiance avec Bishop parce que na lingara mingi parce que alongolanga ba stress atala ndanga na tala trop. Bangi makasi ngaza mutite abali sa kwa bomi yango yesusu na matata MJ lo mbwa ale bana na ye kasi mbwa ale mbwa super mbwa yango na benga bango bana ya mbwa bandumba ndeke boko sila bino boko lapa mbule beta kuwe kata na botala masoko moke te OK na malem eza de bilo na bito binde to lia rango. C'est-à-dire maman balisi abomi pe libala tanga mwana abomi libala sa ni jweche na ndaku na yo boyi ko cha mwana na ndaku na yo instilo ta mwana abomi libala azotelengana na sima ko telengana mutu pa ko sunga ya za azate bazana bolingo te bolingo ezalaka bango te oni ba ko cha makena ba TV balingana bango te. Très bien. Kuna balingaka mutu moko lobi nde ba présenter biso lobi.
Ah, avancer l'homme de Dieu. Oh là 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 là. Mission ngeke tala mande ba ko benga yo. Ba ko bando penda ke tonto biso ba kenda wapi po yo yamba ina nte na bolokoko na koloba makambo moko na matata na matata. Toto Bishop le banano. À part si ça makambo ngo après sikoyo mwana tanga zo telengana na veni na quartier mutako sunga ye azate ndesiko mwana ngabi mama yo bomili bana nanga ngana zo telenga lusinge zate atandambu ya kwanga ko pesa ngai te mama yo bina ye boye mi bundela TV mi bundela TV lokola banaye ko bundela biso siko bundela TV nelesa yo yango mona ki ya banaye ko finga pourquoi parce que azo bundela TV yango pe futi epete ndelelo to lali to la muki na biso aucune idée aucune pensée oni ezaki biso te to moni ndeko moka bima chaka makolo te akwase makolo abandi ko senga papa pardon abia sana kimia te akoza na kimia te pourquoi ya sila mwana ya nja komba sila bisalo za peza mwana nzambe babi palmishi pe motema ezo pela moto ya koloba kaka senga pardon palmishi ko meka ko senga pardon soko moke te pourquoi Bishop mo wesu ba pardon les problèmes ezanine Ngai Gimboma, le bishop, le mandataire t'avait envoyé de Jésus 1. C'est moi qui présentais Jésus sur la terre. Quand me voit, tu sais Jésus qui c'est à moi. Très bien. Tous ces pays ici, bah, Yahweh je te salue. Yahweh je te salue. Tous ces pays ici, bah, Boloba makasi ganga. Boloba na se toyo kate. C'est-à-dire quoi? Ok. Palmiche, fanda na groupe pas palou. Fanda pena kizenga na bino. Kasiko, président groupe pas le kizenga. Kasi. Akufa. Ok, personne. Kasiko ba suba simana. Ya iso koko je te salue. Ya ese je te salue. Ya mida je te salue. Ah, je vous salue. Je vous salue, marité. Parce que les maris de nous, vous n'avez pas besoin de ça, de salutations. Voilà, mari de nuit. Mari de nuit, moi, y a un bois. Y a mari, yo. Maman. Ça fait la gueule, monsieur. Obike. Bon, ma belle vie à Koufaka, hein? Yeah, moi, mais à l'obike. Ata bolobi nde nini abi etali eti ya olia na ifu azala kada mal répété ye moka loba quand on fa biso toloba tala ku muto asa le chef de parole c'est tanda kita ko bimisa makambo wana ya ko bakena ebi da bobe sa réputation na ngai a c'est tanda kite biso to tineka tambola mabi yo moko oye mikuwa yo moko 3 fois yo moko 2 fois yo moko yo moko obunda na États-Unis yo moko ana oloba na tayi komba mo soko moke te na oloba ka bato babundaki na États-Unis parce que guerre na États-Unis babi balanda itina balabala nazo yoka la bala mwana wana ya mosa yaki na posa bende jipon émission eza matata mwana ya mwasa zaki na posa bende jipon. Moi j'ai posé des questions. OK. Obenda jipo po mona nini njoka ya tambola kana fiko eloko ya fiko wana yesulu tambola kana mo ya moko ya courant na matata je me sais que ça na émission wo comme nini na matata ate mwana ngo na kata saki na saki ya za prêt partout ya kozo na mutuka bokei azo na kombi bokei na tu bon kuta bigo kutokolo bate mama na nganzami nzoto manje Jérémie je te salue Shabbat lobi na ngat bishop soit za calme ya Jérémie na ka calme so calme to ebi poni alobisanga Jérémie alobisanga te bokomi na mino koloba na Jérémie ta bien
Ato benga Bishop ça après. Ça après na benga tout à l'heure. Merci. Jérémy Bouanga. En tout cas, félicitations à Jérémy. Hein? Mwana mala, malamu. APCS l'appelle Liputa. Liputa la valeur à $350. Ah bien, ça un grand Jérémy. Il faut qu'il appelle ça, on a belle vie. Ton dumie. Aropesa mdotangi comme nini. Abimi Saïd. Ça abimi c'est dans le boumonini. Na YouTube. A comme ça les journalistes. Mama Diaba ndo ça ndo micro. Na matata. Ma mère, elle tout fait toi na. Naza matata. Aza motema mabe. L'innet de la gloire. C'est bien. Bishop, il y a des gens qui sont solo. Ni n'a pas excité que Bishop au comment maman quoi beaucoup que nous défend des petits sœurs non et grandes sœurs aussi la bissale. Merci beaucoup. Je suis né le 12 septembre 1912. Très bien. C'est-à-dire ngatango yasil oui. Je suis né le 12 septembre 1912. On a ndeni. Kasiti. Zembula langati. Ok, vas-y. That's pe yanga moko. Anepe ya yanga. Yo mo pe mutolobi am. Nga mo pe na lobi munoko pe na nga. Nga na yana ba carte électeur te. Na yana ba carte nchango te ya bale pe te. Na ye mobimba 1912. Na tawana batebe na bazala te babota mapete. Bozaka mukira mukili. Muke. Yasi la tango sa ba théâtre ne comme il faut. Tozaki na ndaku na ba papa bisalu tofandi na bandeko nyonso bayaniki bayana bat nyonso na ndaku tofandi baya oje bandeko ka ya famille ba nyonso tofandi tota yasila siko po bezani yasila alingaki théâtre soko mokete yasila laki na posa za journaliste bolanda makambo na oloba projet grande sœur na yo voilà. Est-ce qu'on se retrouve dans le théâtre? Yasila azaki na posa za journaliste. Passion ne mataka ndeni. Soka fa na TV tota RTNC ata ya mami lela et c'est le plaisir. Ne sala ka lokola bande ko de basaka ba émission. Ndi basala ka mamuna bango. E ko tombe mukolo moko asali ere na kata ndaku. Papa siko epese kanda. Aye ko pese punition ke commissaire na Ignace. Ah, oh, ils ont des bongo. Très bien. Ne papa yo ki kanda to fay na ndako aye aboki yesi la ba dossier. Yesi la table. Oh, oh, papa j'ai fait quoi? Bah arrête va étudier là-bas. Ignace. Na ina kuna. Oh, moi j'ai fait quoi? Mais je sais que sur la papa, na so na papa soko moke, te décision papa tika ya papa. MC na yoki siko mawande ko ngande ngalingaka akepe kuna na Ignace abandi pe kotanga abandi na même na histoire pona kota personne ngina ko na kota pona uti dako tuta babordi na zonga siko sima na yebiki na tuti bilo bakasi makasi après sikoyo aye sikoyo tanga bandi Ignace bakena ba compétition makasi batie na balé ça va nde madame na bango Joséphine na yebi na madame na ndako okay nde madame ebisi oh yozo mi boma on eloko moko kati na yo oyo yebite sala yesi la meki balé esimbi ba spectacle ba esimbi nde sikoyo ya elombe aye komona ye abi mwana opasa na makambo tangu ya elombe groupe salongo ezotengama ye elomba ya créer ce groupe na ye a recruter pe batu bwa azwaka ba ya dimos uta pa ya sa ya dimos uta donc on comprend bien ya na bino sila aza collègue ya nani ya tokena bongo toko disita ngote parce que aza mwana eta collègue voilà très bien bon bu mwana siko tango yende na groupe yende siko yo président mais na historique nde na yebeli ndako tout à ce ça tout à pizza ya bodo pas à kiwana président Rocky bon azalaki bambote belé mon président ya mindondo pe azalaka wana siko yeli parti abande ko makambo na bando yo kona minoko bando te basa ba analyse pola yali parti pe c'était prévu azana coupe Simba mais siko problème des akini alebisi bango bokende nani kosa la soke simbi na koya makambo na oloba
Aïe, il faut les attaquer au bichon. En tout cas, voilà, makambo na oloba. Oui, bango ba ba rencontrer biso sur le solo ya si dossier bandela wapi. O aka solo si de banda pa ya vie ya pena na major voilà. Le bande pa ya si pa ngapena na bisi bango bande pa ya vie na major zolo. Ana deux places ça la parcours. Après shit neza na groupe si Simba. Tu ta place na mimi bino. C'est Bellevue à moi na ma vie, moi il y a pas il embêté hein. Gana vite moi je connais Sido à moi na ma vie hein. Il oui. Si on a bien Koko ya muyembo gauche. Koka OK. Si on a le bishop non za boy mwana na yo oyo boti okolisi na ba âge mo boy peut-être washi azuye. Est-ce que yo ko permettre washi lo baki mwana za mwana ye? Bon, si ko so mwana ngaze mpoli. Andi manenga tena otikati. Na bwaki na bangulu. Pondi minga tena osaskoni. Kwa mwana libebi mwana mbwa. Ndesiko yo tango ya sila sa ba théâtre natali a évolué mambo ki. Natala se na ngambo. Il y a ce soir de boya na ya kala be mission na ba makamu na ye. Très bien. Bishop tika la biasila. Et puis il y a linga makamu. La biasila. Makambo zo beba boy ngana fanda akana talaka. Ba kosoma moyo bitenga na ibi origine na bi source. Nde na ye abi nga no fuyo na bande batu na jo na biasila na bonanga. Na sisa na makambo na charger na bato yo. Nde na batang kanga na ye. J'ai appelé le tonton Zuma. J'ai appelé aussi Natacha Boto na tiba on a bimbi na tiba a ponanga. Bondo saka bi mission na nangai. OK. Yasi da tunanga. Siko tango zo kendo sa makambo sango na banani. Na fai na butu na olota ndoto na planète solo ba beta solo. Baki miss na moni Zuma na baki miss na moni Boto na biba OK ça va. C'est que Nzambe m'a monté, je dois jouer avec ces gens. T'as bien? Très bien. Nde omoni papa na bandisiko ko taya sila na place ya musala na ye ngana ebisa batu les jours où ya de la foi azoko rassembler batu baya pona bobo ba yoke ni sabatu na nanga bo pardon na ese bon ya sila oyate bandima te tant que pas de la foi sila yete ba penga ba isa ba pesa raison na ese bon de ya sila ko yate parce que ça ba tipota bêtise to suki wapi ndo mona na fanda na bité je dois faire quelque chose pour ma grande sœur Sila Bissal où elle est mal mon disque place quand tu sens elle lengi origine ya mutu fo mon temps ozo nga pousse la pembeni ya mutu fo ba origine na ye a uta wapi abandeli wapi seneza comment voilà yaya okolobela rwandais ça le savoir mais oui bantu ofanda ozo kumisa to ka rwandais muna ozo boma mboka ozo kumisa. Très bien. Bato belé bazo bo matete ce sont les rwandaises. Si aujourd'hui théâtre zo kufa pona ba rwandaises. Tika boye bicho. Bato zo mona oyo pano. Na théâtre baza. Okomona mutu comportement na ngoza ndeni. Comportement bango za rani. On découvrir que mutu aza. Comportement na bango za 1 kindumba. 2 BBN. Ma bibilos bata BBN bango ba mingi marate au bazar ba sangisaka nyonso voilà okoyeba da oyo na hypocrisie voilà ko la kunde kunati oyeba da oyo batu mabe osamba te ndeko na ngai okozinda mabele te okokompa de bango ke o ala congolaise te azo bebisa pourquoi you un congolaise ou un congolais comment okoza na jalousie ya muninga na o congolais c'est ça surtout vidéo ya Jaïl Azolo balobi obande ko tinda nani Fivette afinga sila ngana zoyo wala na mama na baza boyina mamse oui tala ni fois moté on mande mwana mwana wangana Vivette awa wala na kotama ya kaya Vivette wa futela awa ya Vivette wa beta ya masolo nyoso nga bishop tala boy na Vivette tana se ko klanda bango te tana se lelo soki ya Vivette
ayoka kabuzoba wana mais lelo ango za lelo anga kaza photo ya sila ango tambona ya sila anga proche férié les gens doivent comprendre ko fingete très bien. c'est très capté mamuna lobawa yebisa mutu vérité ya mabepe ya buzoba na ye mais ko fingete parce que finga eza arme ya ba faiblesse. Je comprends. Mutu afinga abatu. C'est que azana ba agrimate, ana makamba olobate mais liko nonga ko finga, neti ba géri bata ma finga, ba prince bata ma finga. Mais géri akumisa mamsi, akumisa sila. Yekuta aka ko kumisa sila liboso batu nyoso. Et puis abi Belleville a sommé mapa, la tournage à ma vie. Oh. Bon banga tinga ba Belleville, gérer retourner, Belleville a sommé mapa. Voilà. Mais le lot a changé. A changé car mutu atinda ke sommé lipa yo siko comme sombele taba ya kapela. Atina kapela. Atina ke makasi. De bureau ti kapela. Kapela na apota ya taba. Après na retour azo gagner. O gagner nini? Asenga ka nani ba. O gagner nini? Ya do tinda ba ke tourner na SB. Yo mu ko ni pe to ko moni pa bela. O tourner. Ta ka bosha ba. Très bien. Moi je n'ai pas le temps qu'on envoyer quelques personnes qui ne tourner tout monde peut qu'on tourner. Ainsi le temps avant tourner faut mutu atio na calendrier atio na programme. Normalement c'est ça. Yoko tindanga awa kende pe baninga yoko mukalo bi baninga pe bakoma tourner pa Jérémy bongo yo taka bosha mutu. Oh na saka concurrence na mutu te na sala ka pe course na mutu te. Voilà, moi j'ai compris que non na pe na bato yo on a futa raté mais ba fandaka ba sala émission po nanga j'étais salé. Ah oui. Ok. Mais à Soukol, il y a un type de tu n'as pas Soukol, pe mai, no pe basket, no pe pola. Il y a banda bambouaki là. Il y a bakintumbandeke. O yepe, o tiepe pantalon dongi ya mabe pour inciter Bishop. Mais tu es malade toi. Tu es malade. Et ça, ce n'est pas le moment. Exactement. Au moins, il y a un makambo, il y a un kabike. Joe alikolo. Na matata. Na zoe biswe mishinga na mutute. Je connais la loi, la loi me connaît. Moi, Guy, ndenge na zawa. Na yebi ba comédien na buzoba na bango ebele. Mais bango babi makambo nanga soko mokete. Ngana ko bando betelo comédien moko azaka mobali ya mutu entel mwana ngo aza agent tel ba sala makamba salite pe sentel soko lingina bimisa na ko bimisa. Alléluia. Nga mutu te. Ngana mutu te. Ngana mutu te. Ngana za mutu te. Na tambola na bino na kopia bino meboye binga soko moke te. Bakindumbo bozo sale la biso lelo to yeba ke ko suka boyi. Okomona mama moko ya munene meta loko moko ozwai. Ta mutu moko keno na bakwela. Ta mutu moko kicho na piscine. Ta mutu moko kata yo soutien. Oza pas l'aise mais l'homme na tongo bate bongo banani. C'est pour nous bosso teza makasi c'est Bishop. Théâtre soza oza na esprit te. Oye lelo le na tongo comme na zemi. Bishop. Sakana la théâtre te. Sakana théâtre. Wana espite. C'est mon ami. Oye lelo okomi na zemi mutu pa chose mawanga nyongo. Théâtre ozomono. Yango masido zo saccager bango ko saccager. Bako sambwa. Yazo beaucoup ta bango lokwa. Bako sambwa. Ya osangisa na basi. Bako sambwa. Bako sambwa. Yaya. Dieu grand. Dieu grand, merci beaucoup de cette partie émission na biso ko disiko na rubrique na biso mystère caché totuna no Bishop pendant tout ce temps au travers na kati ya média mystère caché ni ya kuté nango ya mabe to ya malamu abetela biso lisolo ya mystère caché. Bishop deuxième partie à émission na biso oza rubrique na biso mystère caché na kati ya monde toza monde na média de pour bandaki et là on nous découvrir au mona que non on appelle l'inet parce que pour l'ongoli au moni que non et loko yo et choqué nga makasi et loko et tout na regrettera pourquoi et cause anetini et loko na regrettera simple na média donc batu ba BBC média média ko place à ma finga tu comprends
donc média et comme place ya koya kotalaka ba via bato donc média et comme milieu moko boye donc ceux qui mutu amoni ba yokani bienté aye na ona TV moi berère wala tout ndesiko na babi pour finga non nga kota be émission na bandi ko sa be émission depuis na bandi ko sa be émission tilelo so ko za vidéo mo tinde nga na finga na osenga mutu na pardon OK comprendre moni lelo ezali vérité pas batou ba ko supporter vérité. Moi je suis l'homme de Dieu, le mandaté tabi envoyé de Jésus. Makambo na lobaka ce que tout charmé bandimi nanga mais ba bisanga papa tika to za na kimiete mais ce qui ba faire non oh na lobaka directement je prêche la parole faut ba bongo la mitema parce que moi même je suis ancien comédien na bi tactique ba comédien ba comédien ba tourna na bi ba lié ba kuta na bi ba bêtise ba ça ngano ça la théâtre à l'époque ba no ba bimi lelo na ba bimité pe je to ça théâtre ça qui sozi ndambo tie liboso ya lu na kisi et makasi mosko ba bilo kwana nyo soto na média na komo regretter média otoyé baka na otoyé kuta lelo des choses différentes. Mon sikala sikoso ofando tamna ki média tengami na mafinga na ba critique inutilement au moins lelo na média ba mo finga même na makambo ba komana mir ba fingi mut na média yo ko te be muta sala sa tabu na média o ba tondo tala ngona ba tondo tala ngona ba 0h ba 1h na RTNC mais les so font le téléphone le mois d'amu takala exposé oui ba to ba téléphone les gens biso to paiement to paiement da ko le la mu ba publier mutakala mutu moko o le la mu ki ko diable on a tellement na plus on la kinjambe na posa mitakala ba tout te cycler et paiement ba ma si le gens mutu mo boza na poto za na mutakala na mutakala ma si dola mutakala be 50 bon ça bien parce que ça ba vidéo sur que bi mettre la vidéo suka bi ma sauter abi mkola lotaka la ya lotika mabe surtout ne bana wa ko sala ba émission ko finga ka babi mkola olamaka mabe abi ko sinya abi mutango pe ayaka ona Kinshasa voilà abenga e ba suba benga na mabela aibise ki a rejoindre place aza un restaurant alors mutona kaka muto dia ba masolo mo bien tabima bana bato ebele na o douter na ye abi atindele mutakala il a bien 50 p azana mutakala bien 50 na téléphone félicitations na baro ba clip bu salaki ba vidéo na bimite e bimasiko total on la TV ayoka go abi o sale lote et a pomité ayoka ka go et bon côté positif et là on y a malamu côté na ngona média ilo ka malamu na côté na ngo ta on a sa émission na ba ne passé na zaki naître na travailler pour tout le monde na sa émission na normal allez tango sikoyo na PC position ya oya na ngambu ya baku je sens vraiment que naya et pas bateau ba comprendre Bible ba comprendre comment ba ko pambolama bana bo moto ba bi ce que l'homme a semé émotionnel ba bi comment ba semaka ba bi comment que tout ba tchaka tonto bishop à l'aise ba linga te tonto bishop attends tu vois dans mon sentiment nango elengi na pe goût nango mutu asa na souci ya ndeko na ye donc par là ça me fait vraiment très plaisir que mutu moka fandi ayoka goût a se pena yo a apprécier a lula yo et ça la plaisir que na mutu mo boye donc c'est la présence des attends moi si dibingati mutu moko boye tendresse asali na lingare mingi asali na mboko na lingare trop azanan non c'est ka marina mukolongo marina da abenga bine satanda tata alimbise aibelo et azonga kana chaîne tata place a komaki te abi balimbise to boy te mais azonga kana chaîne tata mais kasi ba senga ba pardon ba onyes ye pa kotika la ligne ba pardon to pardonner moni ba pardon monsieur ça to pardonner mais to limbicité toti ka musika donc si on comprend bien bijou la reine azala bienvenue na SBT te atika bijou fanda pour la SB on peut bataminer ne vraiment netinani oh mais moi vie azam to munene aza poto so bito to cha mama so mama vie aneta jouer te so bito cha muta munene tendresse pas munene to cha tendresse casting moi si la bisenga la sala pour to tourner film ngo ya bataminene tendresse amunene matopité yo maîtriser nga pour moi ba comprendre mo kende oyo et ko pousser na chité pas ça mabe la solo et yo kende ka
nani bijou déjà on joué nene et qui m'a bien déjà pas mais biso do yebi déjà nene am to nene asa nio yebi de lo ngana yeba depuis numérica moni hein na groupe sur la gloire na groupe na yé moko penza na numérica zo leka wana azo fefela na mwana mo Aosani. Ao fefela. Ko fefeza ko tambola. Ba tambola na relation ina mwana. Poka na bi ko fefela. Yango ko to la relation. Eh oyo. Eh wo mutabongo ni motemo tie sous ba charge. Bongo suna pardon. Eh motema ko motema ko tika bongo na motema boa. Boaye. Motema ndeko bijebo et bon moi merci beaucoup mais dossier na vraiment to traitant ngoté. Non, vous traitez en après. To traitant après. OK. Bon traiter en après. Bishop dans l'histoire a film na biso la chèvre de Simba Nzuzi. Film wana vraiment coup de chapeau. Film qui na shit ba bandisa bango lokwango. Donc film wana bo zo kwango na ba sorti mususu. Très bien. Mais film penda en tout cas na zo bati na ko bani. C'est ça oui. Parce que ya si là. Nous ozongi na ba 5. Ba pèse les meilleurs. Surtout le place kaka ya timba na njuzi ndako na bango ka wana tika ya poison bata sera za wana ya tonsu azawana ya sila ya mimi ka bongo dio wana mabema kasi donc coup de chapeau na ba artiste na biso ba pesi sur les meilleurs en tout cas na ndo tala bango tant na tali bango isili film atako isina bi na kende na Egypte na tala pe na koma kuna boye na comprendre ba sala le roni sans le bana na ba idée na bango te na zappé OK au bon zappé pe bonga pe otali koto tape koto ba to pe ba na makambo so ba to baza kuna en tout cas ba pesité ba pesité penda est-ce que Poutine aza ba pesité bon Poutine ni présent Poutine o mboka na o kate to taka ibango makasi ata présent okoza na ba obi na ba shimbata mais soko bi ko utiliser ngote o zaka le cheka ba président o zaka le cheka ba artiste ya comédien aux échecs ya okoma mais sur le temps oyebi kokoma mais o utiliser ngo bien te aux échecs orgueil et sopayo tout le monde a benga mate pour za leader tout le monde a benga mate pour conduire bato musu benga ma pour ba conduire yo oza leader na sama kola bato très bien très capitaine mamna lobby très bien très capital yango oza la raison yango tanga ici maman mazaki na mwa pifo boya okomi bi maman boa ki si okomi akomi ki yungulu okomo sa sko biloko akoko na bi ya bino c'est ça. OK, merci beaucoup. To komi na suka ya mission na biso batu ba retenir ni Bishop. Batu ba retenir que non to yaka poto loba makambo oyisa. To yate poto so makambo ezate to zalisa yango esimbate. Donc tant to ye ko faire comprendre batu makambo. O batu ba comprendre lito ini yo kili mambo na lobi. Pe na critique ni yongo critiquer, pe na commenter ni yongo commenter. Donc c'est ça. OK, c'est ça. Merci beaucoup na batuni so balanda ki émission ya lelo. En tout cas, eza émission na biso Mystère Caché. Bo partager, bo liker, bo aimer et ça la vraiment qui to comme makasi. Zanga wabino MC, sentir la sécurité asuka ya baba pour que j'aime si la bisal maman planétaire. Famille bisal maman mbote belé maman dambote, maman dambote. Chikamo gros bisous na bino maman. Mbote na batuni so balinga ngo ba komela ngo ba kabela ngai. No batini nga mbongo lobby na zuite na ozango lelo. En tout cas, je vous aime beaucoup. Tukuta la prochaine sur Yesu azongite. Gros bisous, bye bye.